bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka après milimo ya bato ekufi est-ce que nzambe ya bakoko nzambe o bango bazalaki kosambela azalaki incapable ya kolakisa bango ete bakoéchouer de manière que bazwa ba disposition avant pour ya koéviter ete makila ya bato esopana. Donc elakisi ete mosengo na bato na ye bazali na contact na nzambe te pamba te soki bazalaka na contact na nzambe balingaki basuspendre makambo wana te. Après avoir constaté que ba échoué makila ya bato esopani pour rien yango ba suspendre yango pona ko éviter lisumu epa ya nzambe ya makila ya bato esopani makasi ba ko éviter yango ndenge ni pamba te lisumu wana esi ekomameli bango batu banso bayeba kufaki na ba marche wana bazali ba martyr te kasi bazali ba sacrifier ya église catholique oyo esali ezwi mikano engebene na makanisi ya nzambe te nde wana biso tokoloba kaka iyo bosali malamu po na kuevite ete bamarche wana continue pamba te bato nyonso wana bakufi na bamarche wana bazali bamartyr te kasi bazali basakrifie ya bino nzoka na eteni mosusu ndeko mosengo na bato na ye bayebi prix ya mutu te talo soki batuni yo valeur ya mutu talo ya mutu talo ya makila ya mutu osa comprendre biso religion africaine soki tobimisi bato libanda bosala marche to pe bosala révolution tokokende tina liwa peuple bakoya sima na biso biso tokozala liboso peuple bayesima na biso mais lokola toyebi ete bokonzi nyonso eutaka epai ya nzambe yango tokopesa temps ete nzambe soki moto oyo azali mutinda abungi nzela na yo moko zwa décision pamba te tiko koma président de la république ezali makambo ya nzambe alors ndeko mosengo na bato na ye avant ba suspendre makambo oyo ba suspendre basali malamu nous applaudissons mais ebongaki batuna nzambe liboso ke makambo tozo sala ekosuka ndenge nini makila ya bato ekosopana te makila ya bato wana ekozala na motuna nini ndeko tambi na biso ngai ngunza lobola omoni awa na ndeko mosengo tozali na 50 ans te tokokufa nanga na ye 50 ans ebele tokokufa alors rendez-vous neka bazolanda na ye na ambongo uti na même territoire aza évêque ya mbandaka bikuru na ayebi te pona nini batie na poste wana avant ye nkumundala akufa ndi azalaki na mbandaka bikuru akene na cimetière ya nkumundala atuna ye kumundala eloko nini esalike okufa en plein pouvoir ozwi retraite te po mingi ba évêque bazalaka zwi retraite après azungi na mokili ya molimo alors ambongo avant que entame mission nazo biselo kola ndeko nanga pe azako gérer catholique neteni wana akende kotuna yeli mpaka soki azalaki neko ngunza lobola toyoki wana bokolobela mambi matali bongo ekolo mambi ya bayindo kasi motuna na koyoka bongo mayuti koloba tomoni te tango yiso lingomba ya katolike bakosalaka misala ya bango bokotelemelaka bango nzoka nde ongambo isusu bayi politiki pe tango bakosalaka misala ya bango tango mosusu mosala ezali malamu te botelemelaka bango te boni bino botelemelaka eklezia katolike bowelelaka nini eklezia ya bayindo na katolike bawelelaka nini na kati wana potango yiso botelemelaka bango lokolo okotelemela bango sika ndeko église catholique ebebisi biso makambo ebele nalingi na pesa précision na message avant na tuna motuna na ya na motuna na pesa précision na makambo oyo ebisi ndeko nanga ambongo oyebi nga nazali roi nkumu na eteni nga na uti na kati ya royauté oyo ya bangala boye libompaha église catholique ekai kotonga église na bango na kati ya lopango ya bonkumu na biso pe bakei kosala ba cérémonie ndenge omoni kaka mosengo awa azali kotelemela président Kabila ndenge catholique ke kotelemela ngai na bikoro ba
batongi église pembeni ya cimetière koko nanga yali mpa batongi église epa ya nkumu elimezale bakeneke kusala barite na bango toyebisaki bango ke batika makambo wana. Alors évêque nkumu ndala yene mutu ya liboso azali komema batu kuna pour servir l'église catholique. Kasi wana molimo na siri setika wana molimo na ye sika pa zonga na mokili ya molimo yango na tini ndeko ambongo ke ye ndeko wana azalaki na ba problème spirituel yango esali ete lelo na mokili ya molimo sika azali akei komona réalité akei komona réalité avec kumundala akei komona réalité ke azalaka na nzela te. Alors ndi nasengi ndeko ambongo ke akende na cimetière ya ndeko na biso ayebisa atuna ye ke esiko kena mokili ya molimo musala ozo osala kia wa évêque Yesu oyo zalaki kokumisa okutani na ye parce que Yesu ce n'est qu'une aventure de l'homme blanc aya na ye awa. Alors on a dit que dans 50 ans ngai na kozala te mosengo wa kozala te ambongo wa kozala te tokolanda nkumundala esika zali kuna tokukuta na nyoso wana bowelela kanini kati na bino na église akosika okotelemela bango batongi église na mboka na yo kotelemela bango kasi bino bowelela kanini toyeba na ino likambo nini za mabe nyonso tozali na yango awa na politique ya mboka na biso na politique ya Afrique ezali mundele ambongo ayebi yango mosengo ayebi yango mais pona nini kopesa charge pas ya président Kabila. Mais ces gens, ces évêques sont suffisamment intelligents. Yakoyeba mabeni ni mundele asali awa. L'église catholique avait fait la déportation. Le commerce est triangulaire et leur bazou bateau mouine. On a pris par jour 6000 noirs. Basote Kabango en Amérique. Le bateau, le premier bateau, ezalaki ko bateau mouindo, et ce que dans Bango en Amérique, babengi yango Christ le bon berger. Moto yo a signé commerce triangulaire et Salemawa, c'était le cardinal Richelieu. C'était l'évêque Bossuet, pas conseiller à Louis XIV. Mais mon topé a changé. Las Casas, journaliste, Tikana Betamoi solo. Las Casas, un évêque baillé. La colonisation est venue ici avec les prêtres. Bakosi Batouké, avec leur système de détection catholique et le bin Batouké, pour qu'on y a nzoto ya Christ, nzoto ya Nzambe, il faut ça l'antoubela. Lelo keko ça l'antoubela, bazui makambo nyonso wana ya yo, bazo coopérer na l'État. Alors, bakomi lokola banzambe. Ata osali likambo na nkuku, l'État koyeba kaka nzoka catholique azali wana na ntubela. Juste là tokoti na libération, décolonisation, ntubela pe limwi. Comment conséquence? Comment alors que Mobimba ou Nzambe a imposé sacrément Mobimba, ça doit disparaître avec la fin de la colonisation. Escroquerie au nom de Dieu. Les Occidentaux ont escroqué les Africains au nom de Dieu. Mosengo est suffisamment intelligent pour connaître que les Blancs nous ont escroqués au nom de Dieu et que non, les Africains, avant que Mundele Aya. Comment on va nous amener un certain Blanc, Yamande fou comme Dieu, on l'impose ici, et tout le monde se met à genoux devant un certain Jésus. Tu vois? Donc, Babiloko Wana, ils allaient Babiloko Moko, ya Pamba Pamba. Alors, catholique, pour être licencié en théologie ou docteur en théologie, il faut que bango bayebi ete bakoko na biso bayeba kanzambi babenga kaye mungu wa mapendo babenga kiye nzapa babenga kiye akongo vili mukulu wa bankambwa mususo wa meso mawe janangira babenga kiye nzakomba babenga kiye bakombo ebele. Comment se fait-il que vous venez pour nous imposer un nom Yahweh et nous devons nous mettre à genoux? Alors il n'y a que le dernier des bateaux sur la carte pour comprendre. Desika Toboy, Batika, président Kabila, Basolo Lanaye, et non pas devenir opposant. Basolo Lanaye qui Mokundi. Tala Awa et ce Simbate, Awa et Zaliboye, Awa et Zaliboye, Awa Mikakatano et Zaliboye. Nde Bakoyokan. Maintenant, le lenge bazo memela biso wana que pas signon sotozali na yango sa président Kabila, ça ce sont des aventures. Ngunza lobola tango zoloba eza ba aventure ebele ya bato bazolanda biso na nkongo yo bazo mitu na école ya Kingunza et yaki pour soutenir pasi ya ba congolais te école ya Kingunza yaki pour bundisa pasi ya ba congolais no lenge nini
tant que vous avez pas ça dans moi ça va mindele ngunza le bolo to somona c'est comme si ngunzo somona te le temps on va to futa makabienti ba détournement ba mbongo zo sala ma passer par là na kati ya bamboka na biso Congo pour na futa meli ya bato pour na futa li ya bato munde na zala kate ngunza lobola catholique lelo o lelo za na charge ya peuple congolais azana bandimie belé kolela kapa na etongo midi pourquoi pas seleki soki ndeko mosengo ndeko mbongo ndeko na biso shole bazo réclamer que makambo ya maponami mboki ko kotambola malamu longola bango na étiquette ya basango baza ba congolais nanu soki mboki ezo simba te congolais so na droit ya kotelema ya kosenga mboka ne ko kotambola malamu nguza lobo e mabe ko zala wapi soki pe bino basali ya nzambe bo soutenir église catholique na ba démarche ne mais bino bokoya bokomika ka toujours contre bango banzele ezo beba catholique kaka mtazala basi mtazo bo mamboka nana ko bongisa nzela ekozala l'état to ekozala catholique nana ko futa bato ekozala l'état to catholique pour le bato babumi mboko eza ba catholique ngunza lobola oyebi tata tambi pasi na motema soki moto aye alingi akata yo mosapi mosusu aye alingi akata yo lokolo na oyo aye alingi akata yo mutu batu baye misato moko alobi nga na kokata yo lokolo mosusu alobi nga na kokata yo mosapi mosusu alobi nga na kokata yo mutu na batu wana misato na alingi koboma yo mitune saka biso biya dosa ya bino ngunza lobola donc yo alingi akata yo mutu nde mutu abomi yo mosapi koki kokene na lokolo koki kokene mais soki bakati yo mutu esili Église catholique nde eboma penza biso parce que ekata biso motu mental na biso esi ebeba mental na biso esi ebeba kasi na kosepela ete motu na otuninga wana ke tobundisaka Église catholique pona nini mboka ebebi bango bazobongisa yango na kosepela reprendre le même motuna otuna ngunza mamu po na moni bosala émission na bango mingi mais vous comprenez na bango te botu na fumukusu bo reprendre même motuna botu na bango comme ça daté ya bino peut-être bokanga kambiano ba pesa kabino malobomboka bande ko balandi bozolanda biso vraiment émission na biso en direct kaka niki tozali bino ne bandelike ngunza lobola loilondo yambo comme invité principal ezalaki fumukusu ke muzala pana na ngola yambo ba komela biso ndeto yambaki ngunza lobola nde na ngonga oyo fumukusu basili ko bela biso na kati ya émission na biso ya bayindo to telema mbote mfumukusu mbote mingi ndeko tambi elongo pe na ndeko Jonathan Kitembila ndeko Kitembila pe bongo bandeko balandi banso na bisika bie bazwani mfumukusu mboka Congo epai wana toyambi ba disciple na yo pena na mwa mingi na nzela ya radio pe na télévision kolandela mopepe ba marche o biso zali na kati ya mboka na biso Congo ba disciple mfumukusu à chaque fois soki ba ye lokola kaka mokonzi na bango mboka oyo zemba koko loba ba defisa nyoso katolika ko sale ko simba te to kana kito yamba mokonzi na bango moko bino poto tuna bino mituna wana mfumukusu tango mboka ezobeba mosali ya nzambe azalaka pembeni ya population to mosala nzambe amikomisaka na esika ya banyokoli ya peuple pona ni tolobi bongo lelo nyoso na kati ya mboka eloko moko te biso kutunga to lobe fale osukela noka ke sika wana to sisa mutuna na biso kumbukusu lelo na kati ya mboka nyoso ezo marché te kofuta meza ya pasi banzele za ya kobeba peuple congolais le seul espoir asika elango za maponami bolakaki ba défaite ya catholique ba marche ko simba te plan nini oyo nzambe ya bakoko na nzela na yo motinda mina bango fumukusu na ba disciple na yo bangunza oboza na yango pona mboka na biso Congo matonde mingi bolobi mosali ya nzambe azalaka na ngambo ya peuple kasi na ngambo ya banyokoli ya peuple te bosi bopesi biyano oyo bino moko mbala mosusu bososoli te to mpe baye bazolanda biso mba mosusu basosoli te nani anyokolaka peuple congolais mpe peuple africain eza envahisseur oyo ayaki koenvahir mabele ya bayindo oyo ayelaka bomengo awa ye nde moniokoli lokola mindele bakatholike parce que ça peut être batu bayebi te mpo bazomona bayindo na kati ya église catholique eza église ya bayindo te
eza église ya bamindele eza église ya bamindele siège nango eza na Vatican. Mindele tango bayaki mpona baintere na bango bayaki na église na bango ndenge baye na baexplorateur na bango na église na bango bazwi mabele na biso bakosi baroi oyo bazali epe bato bakosaka roi wana po azwa bateme eza bakatolike bakosi roi bakatolike ya mindele e roi ntango azwi bateme mabele mbala moko ekomaki na maboko ya mindele bomoi ya bayindo ekomaki na maboko ya mindele yango signe ya liboso emonanaki ezali nini batekisi sikoyo bayindo e na ntango mindele bazotekisa bayindo sikoyo botuna bayaki kosala mosala ya nzambe bamibengaki banganga nzambe role na bango ezalaki nini eske bazalaki kopekisa mindele batika koteka bayindo lokola bibwele ou bien bango nde baavantageaki yango bango nde bafavorize yango mutu mwindu nyonso yambo batekisa ifo babatize ye ça peut être bato bayibi réalité wana te alors sikoyo bato oyoyo église catholique a formé comme baprêtre bazali baprêtre ya koservir Afrique ou bien baza baprêtre ya koservir Occident. Même mutu atangi na école ya mundele tina mundele a formele ye ezali po a servir mundele. C'est ainsi bokomona que ça soit na politique, que ça soit na science, que ça soit na religion, batu nyonso bazali na école ya mundele baza au service de l'homme blanc. Alors toye siko na makambo ya moniokoli parce que bele bazokosa bino que voilà tozonyokwa mawa pour un régime en place. Non, tozonyokwa c'est parce que mindele bakangi biso na boloko na bango. Nakopesa bino exemple ya mbongo. Soki lelo mutu asali makasi po azwa 160 000 francs congolais. Nalo bien 160 000 francs congolais. Otiango na kota dollar et pe soka $100. Même pas $1000, mais yo sali effort pour nous ozwa 160 000 francs congolais. Na pe soka $100. Wana sikoyo bato bazolinga kokosa ono eza régime en place. Toke na Angola sikoyo. Tokomi na Angola pona ozwa $100, il faut sala makasi au moins 43 000 kwanza mikole uto lekezaki na 49 000 kwanza 49 000 na lobi bien na lobi te que 43 kwanza mais 49 000 kwanza pona $100. Wana susu président Kabila mtaza président na Angola na kobanza na Zimbabwe à peu près 15 millions na bibie millions ya dollars zimbabwéen eza pe na kombo ya dollar na kati zimbabwéen pona $100 kasi nazosilisa parce que motuna ezaki mwa molai ntango yo kosilisa mwa moke yelinga na motu na kobakisa po baepe bakolanda bazwa kasi ntango lobi te bato bakonyokola biso ezali bayindo te ezali mindele kasi motuna ezali ya koyeba ekolo Congo démocratique nkumu na yango azali mondele to moto mwindu pe tango mosusu tokotuna boye mfumu kusu mingi na esika alobela bayimboka lokola akolobela ka mingi bayeba kokamba toyebi te ndeko mfumu kusu akoma molobeli wa bango kolobela ka bango kotalisa bayimboka te soki bozo konyoka mezali bango te kasi ezali nde mindele nzoka nde ifala yebisa pe bayeba kokamba bobongisa pe po bayimboka babika malamu akobongisa ndenge nini ekonomi eza na maboko ya mindele bakobongisa ndenge nini système ya fonctionnement ya finance ya mboka na biso eza na maboko ya mindele soki Congo lelo Congo na biso ba fonctionnaire biso kutu bazomeka kofuta mais na Brazzaville baza à peu près na 18 mois bien 24 mois impayé siko kolobani boyebi te na minute kaka ndenge bauti ko bouger code minier wana ba revoir yango et mindele ba bongisi po batia dollar na 20 ou bien 25 000
Parce que souci na bango ezalaka nini soki baaxifie côté ya économie côté ya finance badévaluer monnaie na bino situation ekomi difficile babandi koprésente bino baprésident na bino tika nayebisa bino ça peut être boyebaka te Afrique oyo tina lelo ezali nano boloko ya bamindele baprésident na biso bazali bakapita ya baprison wana. Est-ce que lelo configuration oyo ya conférence de Berlin si ebongwani maintenant noté Congo na conférence de Berlin ezalaki ya banani ya Léopold D a cédé yango na ba Belge. Est-ce que depuis Léopold D a cédé ka Congo et pas ya ba Belge baye sikoyo cédé donc bandimi accord que Congo sikoyo ezongi na maboko ba Congolais tozui indépendance. Est-ce que Belgique a respecté indépendance wana mokolo wana président de la République azana bateau baza ko exploiter ba minéraux na biso omona ke longi moko mutu mwindu place wana na bandité na kolikia nazoko banane te nyobolo baki peuple congolais azonyo kwama parce que mabele na ye nanu azui yango te. Élection plan obisoto ye nango ya tata kele de colonna C yambonanu nalo bana ba congolais nyonso ete eloko ali bosse dingaki la sengaki te ya batu malamu lelo que président de la république azali ya nzambe pona nini yambonanu pono koma président pono koma ta directeur à société. Il faut nzambe atia bilembo na kati na yo soka atia bilembo te okokoma ngote même ndenge tovandi awa na plateau tozosala émission po nzambe alingaki lelo tokoka kokoma wa biso nyonso soka alingaki te alingaki esalema te. Alors bozwa bato babimisi bacarte jaune na bacarte rouge bozwa bato basalisi bamarche bauti na kati ya église ndoto nini balotaki na kati ya église losambo nini basalaki na kati ya église babimi combien de fois na balabala oyo balongi te elingi koloba nzambe aza na ngambu na bango te alingi eloko bazosala wana te nzambe eloko alingi oyo président de la république alingi yango wana nde nzambe alingi. Président de la république alingi nini inspiration nini nzambe apesaki ye inspiration oyo nzambe apesaki ye oyo mindele bayaki kodevie mpe babebisi à travers l'église catholique ezalaki to se réconcilier. Voilà kokutana ya cité ya Union africaine bato baso baza de sika moko parce que c'est par amour par concertation nde tokotambola mpe nzambe akozala na kati na biso. Nzambe azalaka esika bato bazokabwana te nzambe azalaka esika bato bazoyoka me botala banani bakaboli bakongole mpe bakomisi bato alimete baradicaux mais ça bacatholique c'est ainsi baéchoué na makambo bamarche ozomona. Alors ce qui te le dit que Congo oeza mabele biso Congo tolobaka Congo eza bakoko te Congo ezali ba limite ya ba Belge na conférence de Berlin mais mabele ndeza ya bakoko. Alors tozobunda etumba po moto mwindo azonga mokonzi na mabele na ye ezala na Angola ezala na Brazzaville ezala na Zimbabwe ezala na Mali na Tanzanie wapi yangwana tozosenga ba dirigeants africains il faut bavanda batala ba revoir si note ce qui te revoir configuration à conférence de Berlin te misolo ezokota exploitation ya minéraux na Katanga il faut mbongo bacha na belgolese omoni yango normal. Chine pa ya awa fale que la par la Belgique parce que za mabele na yebo omoni yango normal. Alors accord ya le 30 juin 1960 donc na mokuse faut mokusu aza ko plaider innocence ya baye bazo diriger biso na bapasi mais aza ko accuser b'impérialiste ba néocolonialiste oyo baza ko utiliser sikoyo opposition na église pour na kochela biso désordre. Alors na kokende ko chiter na etenyo na opposition na majorité au pouvoir nani oyo bakokoteye eza opposition be bato baza na pouvoir nde bazozela cote eza bato baza na pouvoir bato bazozela cote
alors si bango bazozela la cote nini médiocre ou bien excellence ou bien bien omoni yango sikoyo ke na ntango balingi batravailler bien pour l'intérêt ya peuple mindele bamoni ah bon balingi baluka cote ya malamu nde ndenge wana baaxifie économie badevalue mbongo bamatisi biloko talo bacreye guerre na est exploitation ya baminere babandi kobomisisa bino na bino parce que na l'ère wana mbongo oyo elingaki ezala destiné mpona kostabilize économie ekomi mbongo ya guerre. Or guerre ekutaka cher parce que moto ayebi te lisasi moko nanu talo na yango. Moto ayebi te lisasi moko talo na yango fumuku soki muzala pala na ngola bandeko kaka nek totalisi bino na ebandeli tozala biso moko te ndeko na biso pe mulupu ya sili kokomela biso epai wana tozomi na bango ndeko mulupu mbote na biso mbote bandeko mbote pe bandeko baso bazwi bakomela ni biso epai moto na biso saki kokamata tango ya motu epai ya fumu kusu zala panda bozali bongo chakuye abota karabombo te ya solo oko bunde tumba baindo mpona kopesa lisiko moto moindo akabata mpifoli ya ye ote ya maboko mpona kobongolo mabele bakoko batikela ye kasi moto na biso ezali ye te bakambi ya afrika atako na Congo Brazzaville Congo yango ya Angola atako na Zimbabwe epai nepai bango papami na bosoli ya tango tokomi pamba te tango eklezia katolike ekwi bango na boumbu ekobende bango singa epai nepai kino sika atako bango moko konipesa makasi tia komikangola na singa yewana koto eye chakwa ko nga butu kola moi bokasi kani oyo bango bakosala pona kosikola pepe na bango matondo mingi bazangi force ya kati France soki Macron akoloba parce que azana force intérieure okoko leka na télévision te ofinga Macron ba français batali yo bongo oyebi babomaki nani oyo kombo nani Hebdo nani Charlie Hebdo soki ezalaki assassinat wana esalemaki na Congo elingaki ezala problème ba congolais te elingaki ezala kaka ya éditeur wana yeye moko mais salemi na France et contaminé Europe na ba pays africain bango nyonso bakomaki ba Charlie Hebdo mpona koyebisa bino ke esclavagisme eza nano makasi mpona koyebisa bino ke badirigeant africain bazosouffrir babomi Thomas Sankara parce que alingi asala révolution ndenge Mao asalaki na Chine boyebisa ngai mboka nini ese soutenir na ntango yango base soutenaka po ete basoutenir liwa ya Sankara baréclame yango auprès ya France parce que yebani bien que France a utilisé Côte d'Ivoire à travers Houphouët Boigny po baboma Sankara na ndeko na ye Blaise Compaoré eyebani na bato nyonso mundele na Congo awa tozolanda documentaire mundela diffusé yango azolakisa linu ya Mbuta Lumumba pe balakisi film te bakataka ye biteni batie na tono ya acide et okomona parmi ba dirigeant même baza koloba te baza kobundela bayindo aleki pe na télévision Lumumba azalaki moyibi eza grave soki même bomoni ndenge bazokende kosuka wana c'est dit à ça bakongolais bavanda batalaka filme wana le 17 wana bazolakisa bango ndenge bakata premier ministre na bango na babelge e bazolakisa bino lino na ye bozoseka président de la république akoloba penaki aza na bato donc boyebi na histoire na bino te boza na baréalité na bino te parce que école ebomi bino ezotangisa bino Victor Hugo bazotangisa bino ba Napoléon mais bazolakisa bino te ba vaillant fils ya Afrique oyo bakombata mpona mabele bazolakisa bino te comment est-ce que bozali pauvre au moment où bolingaki bozala plus riche nakende na conclusion mokene teni wana ezosala pasi bolobi badirigeant africain biso tozoloba mais banani bazokombattre biso ebandi nano na tobe baindo
bayindo pona nini parce que na ba classe balakisaki bango ke mutu mwindo asala eloko te mutu mwindo azala mayele te nzambe azalaki pa bamindele yango wana epuis bazokanisaki lelo bango bakokende elola or ntango bazokanisaki bakokende elola badetache bango na mabele donc omoni ntango me bino bapandisango bozosala baémission il faut bosala baémission oyo babengaka fungola miso elingi koloba nini Europe lelo pona ezala ndenge ezali me bazozwa bamatière première na biso yango efaçonne Europe ebongi mpona biloko na biso sikoyo bato babitunaka teke soki baeuropéen bazwa biloko wana te mbele lelo bakoki koloba epa na bango mpendake lelo baza na batrame baza na banini baimmeuble batongi kuna baza na bausine batongi kuna baza na bamétro bangai baloba bango te mais métro ebimi lokola ezali invention mpe création ya bamindele au moment où kolo minere eza mutu mwindu oyo ayebi kotransforme yango mpona ekoma ebende eza grave classe oyo faut changer il faut ekufa parce que eza classe oyo ebimisi bato badétruisaka afrique bokoki kondima ndakisa bandeko bazosala bamarshe tozwi professeur Ndayuel kuna na ba laïque aza historien ayebi makambo esclavage banani bateka bayindo mindele banani baza koexploite bayindo mindele tina lelo mais au nom ya quelle connaissance monsieur Ndayuel fazala pour mindele oyo bazolinga ke mabele ya Afrique continue kozala mabele na bango pe biso ba Afrique to continue ko souffrir akei koyokana po babanda kosala marche ya kobenga na muto mindele bazolinga te azobundela bayindo nani ndeko Ndayuel soki azobundela bayindo bongo président Kabila za mundele président Kabila za moyindo te soki Congo ezo marche te il faut to vanda biso nyonso ensemble totala to wutu wapi to komi wapi et non France bien Belgique aganga lelo alobake non ngana Congo na lingi boy au nom de non bana na kombo ya autorité nini bokonzi nini azanga yango au moment où bozoloba parce que professeur Ndayuel oyo lingo kotela wana na mutu na ya yebite ke mo souveraineté lingelo ba liberté ce que Congo ezali pays souverain tozo bango nyonso na ba cardinal Mosengo batu nyonso bazolinga kosala marche Congo ezali pays souverain communauté internationale akokota na problème ya Congo na niveau nini guerre na est nena za muteki ya minduki mokolo nini bakokanga bato batekaka minduki oyo ya kosalaka guerre awa mais comment bokoki kozala na naïveté tina ba niveau wana ke tosalaka mandoki te mais ba rebelle baye ko attaquer mboka na biso basombi mindoki epai wapi et communauté internationale ezipi miso tala biso na biso moko fumukusu miso na base na ngotango babengi yo bapeso mandoki osala guerre bomo bandeko na tango ndimi na base pe na likite na ngamba mindele ko kosala mate français moko zo minduki abomo bandeko na ye mais pas bakongolais zo kosala mais biso moko bakongolais zo responsable ndela simela ka munde muto moyindo mondoki te nza muto moyindo nda sima ka mondoki sima ko komise zo ba kolangu sema sanga ko komise kizengi ndo sali ende ngano simbisi mondoki mokolo mutu mundo akobanda kozwa azwi mondoki abandi guerre contre mundele minduki ko ya suswa te bochango na mutu mundele ayebi ke asia sakaneli mutu mundo parce que aza ko bomo nzala na tango babomi yo nzala soki balaki ata $50 okosede ebi mikolele ki na pesa bino ironie moko lisolo moko ndeko moko azokende kota Congo central akuti ba chinois bazosala bon bazotimola ayebisi ndeko na bozotimola boye bozalaka mayele parce que moni bato tinde bozokita na se botanto akoki komona baminere akoki mpe bozo ebi ndeko na répondaki nini mais azwa kende nango chinois azwa kende nango chinois azwi apesinga ata $100 esili na bongi na ngai bongo président Kabila akopesa ngai nini mais au lieu ya répondre ke te ya solo ndeko pesinga likanisi chinois azwa te nga nazwa ye ndazwa mpo bapesi mayele ndeko na koleka na ye mais ye azoloba nini azotuna président Kabila akopesa ngai nini bino natuna bino ezala Trump
ezala Angela Merkel, ezala reine ya Angleterre, ezala Macron, ezala nani nani, président nini boyebi na monde akabolaka mbongo na ba citoyen na ye. Hein? Mutu na mutu tango abotami aza na ba rôle na ye akojouer na kati na mboka na ye. Il faut favoriser bana mboka bazwa bomengo. Mais système ezali bato bakosala même mibeko yango bauti na école ya mundele bozo sala ba mandat 5 ans renouvelable une fois bo copier bato bauti na ba royaume bakoti na ba makelemba. Macron comme président mbala moko mboka libosa visitaki eza Mali asalaki tour ya France te mais kotala b'intérêt na bango na Afrique na Mali ba africain bazaki diba. Mais biso soki baponi yo président il faut que na ancien métropole na yo bien que en Europe po bandima yo tala biloko ya bon. Mais tant au président à Zimbabwe premier voyage na libanda ye awawa RFI ko reprendre premier voyage extérieur ya mutuana oui atanga akendaka na Chine azalaka boy voilà Afrique ezali sous haute surveillance. Donc africain il faut y baquer non mabele oyo mindele bakabola kango na conférence de Berlin. Alors il faut to soutenir ba dirigeant na biso parce que ceux qui a lobby na ba mindele non mbala moko peuple telemi a lobby mboka nini wane lobby na biso eza Belgique osé de sous ba ke sa mi balé et to ko ibisa président na biso a kati relation na bino sima ko kata relation biso moko peuple to boycotté d'intérêt na bango et beaucoup mona Belgique ako s'agenouer et beaucoup mona bosu force oyo lelo bokoki ko sengela mbongo na bino ya grave ya ebele oui bimboko e kam sakangai mundela ye ko senga pardon na mboka oyo bayindo nde bazolela na place mutu ko senga pardon alela. Et tant que nous avons lobby bien, lobby mindele, bauti Écosse, bauti Allemagne, bauti Grande-Bretagne, Belgique, lobby, c'était au nom de la soi-disant civilisation. C'était au nom de la soi-disant chrétienté. Que to kate la kabino maboko, que to kosaka ba dirigeant na bino, que to spoliwa ki mabele na bino, que to détruisa ki bino, que to komisa ki bino ba pauvre, ba malheureux. Mais si quand ceux qui vont tenir, to komisa kabino, ba malheureux, qui malheureux si là, bo tortira kabiso, torture si là, les locaux na est, plus de 16 ou 18 sortes de bière dans la zone minière. Mutu oyoyo atimoli coltan, kilo na $5, ba pesie molangwa langwe, mundela jus minéré. Tala côté minéré zouta via Batouana, tala minéré côté zokende via Batouana. Alors comment vous comprendre que Batou va se cause minéré, Batou va saler du biso complot, bango kuna bazo bonga, biso tozo nyokoma, biso bino bozo mona ba dirigeant na biso. Kasi fumu bolibisi, tokoloba tango ko balika ringe wana. Isenkele pe na bakambi yango ya Afrika mingi ya ko démocratique bati atako mobeko. Et il faut battre la bilenge liboso ya bolenga ya bondele moto kopese mobeko bopekisi bongo masanga ikasu kati ya ekolo ekozaka obe baiba kwi mpifu ya bopesi bongo bobeko likolo ya mesa ekozaka pe na moto oyo akola musaka bato mokono yelo bokoganga butu lokola boyi okolemba te ete pasi ya baindo euti na kati ya eklezia katoliko ekumbi yiso epanzi bato kati ya bongo bolenga ingelo kati ya bato na tuni nsi motuni ya ibali nini yo bakambi bakosala lokola bobatili ya baimboka kotia mobeko pe kopekisa kambo yema kama tempi foisi kwa nyokati maboko ya bango matondo mingi omoni tina nini batu même ya opposition ebele na batamangomba musuba loba temfumu kusali mbongo wa pouvoir parce que basosola kate etenyo na lingina ya nola siko ya nola bisoto mundele azako se servir na opposition soki lelo président Kabila atali que jeunesse na biso ba comploter la kabango nané vers les années 52-53 selon histoire aeko komona ke tina batiaki ba
papa Démétriou wana bazalaki ba hellénite donc ba catholique basali ba édition ngoma tout ça po batindika ba jeune na masanga na ba mabina na kibasi ya ndumba tout ça po bazanga ka moya ko économiser mbongo soki bazwi mbongo babebisaka ngo kaka lolenge wana lobi bon tokanga côté ya masanga po to protéger ba jeune to longola ba hôtel etikala ba maison de passage pour to protéger jeunesse na biso to tindika bango plus vers l'industrialisation boyebi ke tango akosala ngo kanga pe ba église même pe yango ba église boyebi tango akosala ngo ba société brassicole bakobenga bandeko ya opposition po bafuta bango mbongo po bayebisa bango bozwa botelema boyebisa population ke bapipeli bino liberté omoni même jeunesse wana au président de la république akolinga kokotela mpona bolamu na bango lobi bango wana bokobimisa na balabala bazala anti-président na bango anti-bonheur na bango voilà ntina oyo tozosenga bandeko ya opposition ke bolongwa na position boza nango ke mindele bakoselaka ke bango bazoprotege bino alors ke bozali mieux protégé kaka na Congo yango moko boya tovanda biso nyonso bandeko ya majorité baza wana ndeko ya opposition baza wana tovandi biso nyonso biso na ngambo na biso tokozongisa histoire parce que biso tozana badonné presque nyonso oyo mundele azonyokolela biso toti yango na mesa même bandeko ya opposition muke oyo mindele bazokosela bino mais botuna nanu bato ya deuxième république l'air bakimaki batiaka mbongo na poto bazonga bredouille mindele bakanga mbongo wana nyonso ozomona donc oyo bazopesa bino eza na eloko te bino bozofavorize baza na pouvoir batia mbongo awa te mpo na insécurité politique babomba mbongo na libanda ya mboka mpo lobi ezala basezi mais soki boye tovandi esika moko totali epai touti tolobi bon na opposition na majorité lelo siko tozwi mikano ndenge bango mpe ntango bamonaki bandeko na bango ya États-Unis basengi indépendance bango mpe bavandaka na niveau ya Europe balobi bon lokola bandeko na biso ya Amérique babalukeli biso alors biso mpe tokosala nini biso tokangi mabele ya Afrique omoni ntina bakabolela esoki botali nombre des états na États-Unis nombre des états na nini na Afrique awa tango bakangi bongo balobi bon plus question ya exportation ya esclaves vers l'Amérique sikoyo biso toko exploiter bayindo sur place pour l'intérêt ya Europe yango boyoka ko soi-disant abolition esclavagisme mais non abolition ya exportation des esclaves de l'Afrique vers l'Amérique mais sikoyo comme exploitation sur place donc même sort pour les réservé na africain oyo azali awa même sort na africain déporté aux États-Unis wana fumukusu mingi ndeko mulopa alobi te abengi yo mingi chaku na kolika te oyebaka mingi koloba mayolobaka pe mingi mozalaka bongo na motuya kasi motuna na nini kotuna ezali motuna ya ngai te uti bongo na bayimboka bayimboka balobi boyo mfumukusu akoteleme ngomba ya katolika kasi po ya mambi matali makonomi akoyebisa biso lolenge nini tosala nini mpona nini pamba te bayi politiki bamosusu bakoloba te tosalela masini te yango ezali malamu te kasi bamosusu balobi te tosalela masini biso bayimboka tokomi bongo na kokoso ya makanisi tokoyeba te tosala nini kasi ye lokola azali moto ya bwanya akoyebisa biso tosala nini tomilengele lolenge kani po tokende na makonomi po ye azali bongo moto ya bwana akobundelaka biso bayindo matondo mpona kosilisa mindondo nyonso ezali bato bavanda esika moko banani baza koloba te machine eza mabe okomona bato ya majorité te bato ya opposition e okomona bato mpe mosusu lobi bazalaki na opposition lelo bakoti na pouvoir baza d'accord ke machine esala elingi koloba nini soki bato bavandi esika moko bayokani na vrai sens ya malamu soki machine eza mabe ekozala mabe mpona bango nyonso soki mpe eza malamu ekozala malamu mpona bango nyonso e no bakontestaka kaka oyebi babillet lelo tozolia babillet ya 20 000 5 000 na 10 000 est ce que boyebi ke ntango ebimaki bandeko opposition babimaka mpe balobi ke boli yango te ozomona lelo ezoliama donc jamais
France balobi bien Europe balobi ke bon tolongoli bambongo na biso tozalaki nango ba franc belge franc français Deutsche Mark tout ça tokena euro oyo ka ba opposition etelema telema bongo ce n'est qu'en Afrique esika oyo il faut toujours ko tia bango na ba désordre parce que tant bazoyo kanate nde so profiter na ba impérialiste. Donc même ceux qui tokokende na ba élection sans réconciliation élection et kozala kaka tukutaki koluku tukouta nangote non et ça triqué et ça la kiboye allez ba il y a 2006 to paye mais yango ça la ki ba pesa raison à cause de la mandoki na est 3 ans de guerre avant l'élection en 2011 parce que batu bazoye batomoni congolais tellement batieli ekwiti pembeni soka kimi bière église ebendiye akena ye kaka kokanisa ka lola oya kokende congolais azana vertige na mutu na ye ayebite auti wapi akomi wapi tshela ye kaka mwasi tshela ye masanga pona ye ekoki. Alors lobby ba mikolo o barate vie likolo ya kwiti na masanga na basi po balingi kozala ba ambianceur lelo bakomoko c'est la président Kabila tina ye na lingwala atonga ndako ya mabele akoka kotonga ya matériaux durable te azoko c'est la président Kabila alors que ndako na ya tonga ki en époque coloniale avant dina Kasavubu na Mobutu Mose Kabila lelo azoloba nini no foti na yo président Kabila yango na tongite alors que mbongo nyoso alingaki batanga ye jomikiliste. Donc omoni eza pasi yango na tozoloba na bilenge bozwi chance monene bino ba jeune ya lelo bozana mfumu kusu oyo azolimbolela bino bosembo parce que na billet ya 1000 francs na billet ya 1000 francs na face a nango bokomona batie nzungu donc sani eza na mofinu kwa miseleke te wana ezali président Kabila mutu azoloba ke bozoboma nga pamba bozoyina nga pamba parce que eza nga te mutu nazonyokola bino nakutaki bamabulu awa nakuta bisika ebele nzela ezali te awa na mboka oyo nazobunda mpona tobongisa meme banzela dessert agricole mpo biloko ebanda kobima nazoluka bacongolais nazoloba na bino chaque fois ma main reste toujours tendue boya na dialogue nde tokokende liboso meme na famille meme kutu mwasi asaliki ndumba bavandaka esika moko mpo baluka solution nini bakosala koma bozoboya bacongolais bavanda esika moko nde wana président Kabila awawa alobi bozoboma nga pamba bozoboma nga pamba ngai te mutu nazonyokola bino memindele mais soki bolingi boyeba no nazosilisa te soki bolingi boyeba makambo nyonso botuna oyo abotaka ne na bowumbu te senge ko balola yango mfumu kusu to balola boye eza ya kolala eza ya kolala boye nde eza ya kotelema matondo mingi nde boye sikoyo nzungu yango yo bamona pe ndeke ya na nsima te ndeke eza sikoyo botuna tyaku oyo ainterpretaka mai azwaka epa tata mokele nde ayebisa bino innocence na ngai nde voilà tina nini periode oyo bozali na mfumu kusu tyaku oyo abotaka na bowumbu te atikaka bana ne na bowumbu te yango wana butu moi aza koplaide koleka na bachaîne ya tele bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpo na mboka mboka ezala bomoko mbomoko ya mboka